Fera yembaye kuzonga maboko pambani kuzonga maboko pambani esobera sai bakutani na poto esobera sai bakutani na poto sai bakutani na poto soki okutani na bandal etali biso te soki okutani na bandal etali biso te soki okutani na njili etali biso te etali yo soki okutani na lemba etali biso te etali yo soki okutani na kipat etali biso te etali yo soki okutani kasangu etali biso te etali yo esobena sai bakutani na poto esobena sai bakutani na poto oyo yamba te bato bofingaka bakutani na poto bato maboke bakutani badudu oyo pambani te pambani ye te fera yembaye kuzonga maboko pambani kuzonga maboko pambani tondimaki te na bavi na biso un jour moto ya théâtre mpe akoyaka weekend aye poto alexa weekend na ye na Paris tala biso yoyo na phénomène la di esobe toye na biso poto toye poto toza na phénomène la di esobe oyo à comprendre bon rejoindise de minéral parce que mine ba mona biso ka bana to ki tolo ba monoko moko boye tolo ba peka français mais ba comprendre peka te o so ba bien chrétien yeah. Tu disais Amédidon oui tout Amé quoi Amédidon oui très bien Amédidon en fait du rejoindise minéral voilà c'est du authentique vertébral qui s'est mis au berceau vraiment nominé apparemment, entre parenthèses, si vous côtoyez nombre de vies. Taisez-vous ici, on parle en français. Hein? Taisez-vous ici, on parle en français. Si tu ne sais pas parler français, quitte là. Si tu n'écoutes pas, va ailleurs. Allez, on disait. Lorsque l'amiable est partagé en tous égales. Voilà. En tous égaux plutôt. Oui. Normalement, c'est bien rotaté. Hein. Rotaté. Voilà. Parenté. Taisez-vous, ici on parle en français, s'il vous plaît. Bota la place d'Ozali. Ici on parle en français. Allez, vas-y mon frère. Jacouler. Il faut jacouler en français. Voilà. Jacouler veut dire murmurer. C'est ça. Il faut recouler. Oui. Ensemble. Oh! Biographie, ça va? Lui là, il s'appelle Onakin Sorabando Servi Bino Kolobar Nanu Yemodong Aken Hainan. Elle s'appelle Clémentine Barbecue. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Clémentine Barbecue. Tu peux dire un coucou à nos fans? Comment tu t'appelles? Caroline. Clémentine Barbecue. Caroline, toi tu sais que Akin. Boli bitutu pour toi. Mais ici, tu es l'Isèze. C'est très cool. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala
nakumisi nzambe ya Ozana, nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soki kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate su pasi, bablo musu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe papa Moïse asali nga minene abikisi nga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yeni ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminene. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ite na lito na bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na kombo mwana na liboso kombo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai. Oh na pousse mon téléphone musika pour fait. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Elle puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32. Nadasi, va te belé basaka ba direct. Bawa yambo basaka ba direct. Ngai wa ibale ngai. Bokota.
Oui, balé. Donc, beaucoup t'as 700, 800, 804. Dans moins de 2 minutes, quand même, que ça, la 804 euros, ils sont belés. Beaucoup t'as. Oui, balé. Na bino ayibale. Bomonaki ndeko moko abotaki mwana apesaki kombo ya wayambo. Kasi nga mpe wabino wayibale nga yo. Maman la tête. C'est la saba de match. Merci, tu as remis 1000 dans moins de 3 minutes. Donc, bon partager ma vidéo. 1000 euros ba era ba bundana kanango. 1000 euros ba Rigo King ba bundana kanango. 1000 euros dans moins de 3 minutes. Yuri Kalenga abundana kanango. Yuri Kalenga ngayo na poto. Wa mobala tembe mabe na buko mbanga. Yuri bimaboye. Na salo Tony yoka. Na beto enku kailo. Nga wabino waibale bokota wabilo ya. Tozali awa. Naye ko kangisa photo te naye ko lia me etombe ke na moni eloko yango liboso nanga. Phénomène. Yuri Kalenga na olukayo. Yuri Kalenga nazale na kin. Waba problème non na ba Rigo King. Okoti singai. Yuri nalandaki komba ya champion na biso Martin Bakole. Nakangaki 2 biloko. Alors so na raté on a 2 biloko wana ngana kufi. Yuri ngayo na zelo na se Arc de Triomphe. Yaka Yuri. Yuri na moni likambo ngo pe ya box. Ezozala kaka Bakalenga, Bakole, Bachimanga, Bakanku. Yaka no pe mafinga no mutu mo bandu nuno akweso no kaona. Nazaya na kin Yuri ozolo baloba Yuri ngayo. Bando na ngai. Ya bona lia na mnoni. Biso beaucoup de belé et to komi 1000 et quelques déjà. Na moins de ngonga oyo bo partager. Ngai wabino wa ibale ngai bokota nga wabino ya ibale wa ibale. Nazali awa toana masolo moko kalate bo to solo la. Nakoma komona ngo lelo. Koma komona ngo mbale belé ndenge ba ministère ba futa ba ministère bango na direct. Venanga Ranson Hugo de la Forêt. Asala rapé ba réunion na ba maison mère en direct. Tozolia tozomela na mindele. Biso toye ko solo la masolo mona esobe.
na phénomène nga lingaka soki tolance direct boye toloba mpe quand même mwa likambo moko ya important mpona kolamusa mpe bandeko na biso ebele eloko na yango nalobaka na poko ya lelo tondimaki te na bavi na biso un jour moto ya théâtre mpe akoyaka weekend aye poto alekisa weekend na ye na Paris tala biso yoyo na phénomène la di esobe toye na biso poto toye poto toza na phénomène la di esobe phénomène ye wana toyaki mutu opema mwa moke toyaki vacances mutu opema totala bandeko na biso bamalu badu totala ba Yves Pamani totala ba James Mabiala Playboy totala ba Parapolo totala ba Tutu quoi ba Junior Cache de Lion tomoni ba Gingiaba voilà ba Stomy Akafulek tomela pe moi mon langi na jonga voilà Stomy Akafulek donc o nyonso toloba oyo eza kaka fui ya musala esobe oyo andimaka kopakola makala na elongi esobe oyo andimaka kolata basapato wana minene oyo bosekaka yeyo na se ya Arc de Triomphe aye komela chasse ya viva yango ememi ye poto malema mbwa yango ememi ye poto yo moto ozozela obonga na veste tala bato bakola biso yeyo tozomela tozolia bakakumbwa na chakudidi chakudidi bopesa biso kaka 2 minutes bopesa biso 2 minutes bokata te biso toni tosolola makambo toyaki oyo à comprendre bon rejoindise de minéral parce que mindebe baamona biso kaka banda toyaki toloba monoko moko boye toloba mpe kaka français mais baocomprendre mpe kaka te Frétien. Yeah. Ah, tu disais Amédidon. Oui. Tout. Amé quoi? Amédidon. Amédidon, oui, très bien. Amédidon. Amédidon, en fait, du rojandise minéral. Voilà. C'est du authentique vertébral qui s'est mis au berceau. Vraiment un nominé, apparemment, entre parenthèses. Si vous côtoyez, nombre de vies. Taisez-vous ici, on parle en français. Hein? Taisez-vous ici, on parle en français. Si tu ne sais pas parler français, quitte là. Si tu n'écoutes pas, va ailleurs. Allez, on disait. Lorsque l'amiable est partagé en tous égales. Voilà. En tous égaux plutôt. Oui. Normalement. C'est bien rotaté. Hein. Rotaté. Voilà. Parenté. Taisez-vous, ici on parle en français, s'il vous plaît. Bota la place d'Ozali. Ici on parle en français. Allez, vas-y mon frère. Jacouler. Il faut jacouler en français. Voilà. Jacouler veut dire murmurer. C'est ça. Il faut recouler. Oui. Ensemble. Oh, biographie, ça va? Lui là, il s'appelle Biographie. Biographie et son père. Biographie et son père. Allez, vas-y. Tu rejoindais? Vas-y. J'ai rejoindé suite de rejoindisme. Voilà. Éparpillé. Oui. Normalement, vous citoyez et à l'harmonie. Voilà. De tout bec informange. Oui. Nécessité de partout égaux. Par rapport à Médidon. Voilà. À Médidon, normalement. En fait, ici, aujourd'hui, on va parler de Médidon. Voilà. Qu'est-ce que Médidon veut nous expliquer? Médidon, en fait, cérémonie de toutes catégories. Voilà. Dans l'ensemble des nouveautés, d'expérimenter. Expérimenter par les spermes, mec, ou par le rotatique cordial. Vraiment tout cordial. Tout cordial. Sinon, apparemment. Oui, apparemment. Quelque chose d'évidemment. Oui, évidemment. Nécessaire et nécessité. Par rapport à Médidon. Par rapport à Médidon. Tout ce qui est Médidon. Voilà.
vraiment, pour moi, suffit sa peine. S'il vous plaît, bon, taisez-vous ici, on parle en français. Nous sommes pas ailleurs. Nous sommes vraiment à Arc de Triomphe. On peut dire, mais dis donc, nous sommes à Tour de Babel. C'était ça en ancien temps qu'on appelait Tour de Babel. Mais après qu'on a construit Champs-Élysées, ça a devenu Arc de Triomphe. Vas-y, parle mon frère. Bon, les jours prochains, on va déplacer, on va changer. Oui. La Tour Eiffel, ça va arriver ici. Oui. Et puis, cette avenue, Oui. ça va partir là-bas. Et puis on a créé une chanson quand on s'est vu. La chanson est intitulée Bakutano. Bakutano, Ouais, Bakutano. Est-ce qu'on peut chanter pour le public? Alors, on peut, ouais. Esobena sai bakutani na poto. Esobena sai bakutani na poto. Sai bakutani na poto. Soki okutani na bandal. Etali biso te. Soki okutani na bandal etali biso te. Soki okutani na njili etali biso te. Etali yo. Soki okutani na lemba etali biso te. Etali yo. Soki okutani na kipat etali biso te. Etali yo. Soki okutani kasangu etali biso te. Etali yo. Esobena sai bakutani na poto. Esobena sai bakutani na poto. Oye yamba te. Bato bofingaka bakutani na poto. Bato maboke bakutani. Badudu. Oh ten. Badudu. Oh pambani te. Ndama. Pambani ye te. Fera yembaye. Kuzunga maboko pambani. Kuzunga maboko pambani. Voilà, on est là, on est à Paris, en plein Paris. Tout ce qu'on veut dire, tout ce que Sabino maintenant, Sabino il n'y a pas de son métier. Bisoto timbela qui cope makala ne longi. Talara que soto banola nanzela veste, mais les héros. Donc on a évité. Donc tous à la ensemble. Hein. Bisoto mis la moi vert. Pour toi, tu mets la masangate. Au monde en haut, tous ensemble. Hein. Vraiment merci Bozaki Belé, plus de 1000 personnes. Bosangani. Partage dans le monde, partagez. Donc, Moutouna Moutou, comment là siko zali? Coco Saté, pardon, Boko Saté. Sélection du rire. Ici, on venait parler en français. Taisez-vous, on parle en français ici. Moutouna Moutou, comment la biso ici Kozali. Nana Banda. Lingo comme bisika bozate ponani. Bon, Kati biso totikala Akikuiti très bien. Merci. Général Rolf Adana Akikuiti. Allemagne Namoni Lili Kabouya dans l'Allemagne. Sarah Tola. Merci beaucoup Sarah. À Libreville, merci. Brazzaville, merci. Ngaba, Ngaba Bazali. Ngaba. Kin, merci. Kinshasa, merci. Kikwiti, merci. Ipen, merci. Kin, GB Gombe, merci. Kinshasa, Bounia, merci. Merci. Awa, bon, mon absoto à Moïboé. Te commis. Arli, viens malo. 21h33. Mboka oyo Nzambe pe à côté là on là t'as 21h. Toi 21h mais bota la moi. Donc nous ensemble. Merci Bozaki Belé.
bolandi direct na biso boza beni bozwi libaku oyo ya koseka oseki na yo koseka yango moko ye koluka ti place ozali donc na profiter na informer bino que ba panneau déjà ezomataka na mingi te boyeba que début à mois prochain ça va livrer un grand spectacle toujours là où boromona ndenge baafishe komata donc yango na yaki mpe boye napemisa mwa motu mpo nabimisa bino baspectacle ya sika donc toza wana ensemble ezalaki ngai oyo bino le patron de la comédie congolaise avec mon ami et frère mon jumeau le roi du rire le phénomène Ali Esobe l'homme qui contrôle le rire de la République démocratique du Congo. Vraiment, merci. Le roi, merci. Le roi du rire. Les patrons. Voilà. De la comédie congolaise. Voilà. Partout, partout, partout. Voilà. Au monde. Voilà. On est au champ. On est venu prendre un verre. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup. Ciao, 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 ciao les amis. On est ensemble. Il y a Willy Mouché, Nico Damboka. Tête d'Aïma Boko Bank, Boss Eric Mandala, Aboubakar Lionandambi Mamongwabi, Tête Tendai, Maboko Bank, Sito Boaraki. C'est bon. Donc, Yamalou Badou. Ouais. Donc, on a Pessimbo Tena Doudou Nalele, mon frère, Serge Mbokila, Stomi Akafoulek, na Dijon, Banderonanga, tout ba Fiston Zala, ba Alibola, ba Benjoli Kiuma. Guilain Voutou, Binotou, Bambota trop, grand merci. Donc, Binomo Moni, on a kin, sera bando servi, Bino, Kolobar nanu yemo donc, à Ken Hainan. Elle s'appelle Clémentine Barbecue. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Clémentine Barbecue. Tu peux dire un coucou à nos fans? Comment tu t'appelles? Caroline. Clémentine Barbecue. Caroline, toi tu sais que Akin. Boli bitutu pour toi. Mais ici, tu es l'Isèze. C'est très cool. Tu es la sombenda. Donc, Clémentine Barbecue. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Clémentine Barbecue. Eh bon, c'est Calabine là au fêlé. Tu peux une gratuité de rire. Donc, merci na Venanga Mike Makema. Na pesipe information pour na collègue na Serge Manseba. Gino. Arobeta na Kolwezi le 30 juin na Kolwezi boya ebele. Vraiment. Serge Manseba ozalawana. Ami na biso collègue na biso. Donc on a début à juin na obeta. Donc merci na batutu basunga biso. Donc nzamba lola pambola bino abelisa bino. Tous ensemble, merci, ciao, ciao, merci beaucoup. Donc, tous ensemble, nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo
kopesanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga lole Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Na le Bible bisenga senga nzamba londa ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga yo yo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye
nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse.